Mbote les sous na balandi nyonso balandaka biso na chaîne na biso. En tout cas merci na ba nyonso bazo soutenir pour na ba analyse na biso. Na souhaiter bino ba bon dimanche et nga malamu. En tout cas merci beaucoup na ba commentaire na bino zo sala biso bien makasi poto avancer. Lelo na ekolola mwa moke lisolo ya poto na nzela ya mai. Kolala kolamuka makambo tozokutana nango na mokili ya ndenge na ndenge concernant bato bazokende poto bato bazoluka kokende poto naye kopesa toli nazopesa bino exemple oyo makambo oyo ezosalema na nzela ya mai. Ba-Européens nde bazana pour le moment bakomi kotia ba-avion ba-hélicoptère bakomi kokweyisa lwa makasi parce que biso ba-africain torevese nzela ya poto na nzela ya makolo biso moko kaka tobombaka te biso moko biloba biso moko tofungolaka mindele misu makambo mindele bayebaki te biso moko ba-africain tozofungolaka bango misu naye naloba nini lisolo nini naye kobeta eza na bato ebande kokende Europe na nzela ya mai bato wana ezalaki na ba-congolaise comité congolaise ezaki na kati ba marocain pardon bazaki na kati ba west africain bazalaki na kati donc esangisaki presque Afrique mobimba bazaki na kati babandi kokende baokende na kati ya mai ba hélicoptère ekoma kotambola likolo batia ba satellite likolo batiaka babiloko mwa likolo ezolakisaki bato bazokota to baokota te d'autre part nde basala bo baza na raison parce que bamoni ke nzela na ezoboma bato ebele me bato yango bazokufa bazoyoka kaka te ozolandanga babandi kokende ezalaki na mama moko azalaki na mwana bebe azokoka susu te na nzela na baokende pe bien problème eza te mwana bebe azokoka susu te voyage yango donc bandeko kosepelisa mwana bebe ika babebe nde bazalaka so omoni bebe azolela c'est que y a un ça ne va pas kolela mwana bebe bandeko kolela bato mosusu bakomi kolobaloba ti azotya makelele ezalaki na marocain moko azalaki na tombola mwana na maboko ya mama nazwi mwana bwaki na kati ya mai jubu nzambe mitema bato oyo bayebi pasi ya bana basiliki nayebisa bino bandeko basi pe mibali bitumbe bima na kati ya mai imonjune toi bozoluka nzela poto ta diable ndenge asalaka bitumba nayebisi bino bitumbe bundami na nzela mai na kati ya bato baafricain babundi bato bakufi plus de 150 morts vraiment likolo ya voyage ya poto est-ce que vie ya mutu esimbami kaka na poto to poto yango ekomi paradis babi nzambe asalaka na ngonga likambo eza na ntango nango comment se fait-il okoza na mbongo ebele na maboko luka voyage ya bien Amérique apesa visa France epesaka visa Europe ezopesa visa Canada ezopesa visa tozomona ngo voir même tina ba publicité Brésil ezopesa visa alors pourquoi pas kotia ba vie na biso na ba risque baliwa moko o ezata kitoko te okufi na samai bambisi pe na kati ya mai bazio balie lisusu tozoluka nini? Est-ce qu'on peut croire que Bible lo baka place nyonso tovandi pesa mela biso pourquoi pas bokoka kosala ta prière à bongo eza na bato mosusu peut-être afutelaka ndako me aboya kosomba ta kiti ya pamba nga je vécu ça na monango na ba 2018 nazalaki na Luanda eza na couple moko bavandaka baloba bango baokendeka poto bautaka king bakotaka ngula biso tozokende poto kana kokende poto wana 1 an 2 ans 3 ans baninga baolambela réchaud à gaz bango basomba réchaud à gaz te fougan comme nde babenga cuisinière po batia boutige alambaka ne avantage à l'aise aoti kopi alambi biloko ebeli pe alie alsomba te ono ke poto ekotikala baninga basombi ba congélateur bazo vivre vie normale bango baboyi 1 an 2 ans 3 ans mbokebe bakate baby ba projet nyonso na mai wo premier poto tindi mwasi na mwana esimbi te mbongo eke na mai deuxième poto yo moko bameli yo mbongo esimbi te mbongo eke na mai quatrième poto yo moko mobali ba parvenu koyisa bino ke match ezobetama coupe du monde ezobetama na France bagangi pe batondaki moyibi batondaki lokuta baye koyebisa bango ke na toza na facilité ya komema plus de 20 personnes et couple ana mobali atiaki mbongo anja pesaki mbongo ebele po ayebike makambo ya mati erataka te bandeko na nga
tongo etana eza ke voyage il faut ba ke ça faut ba matin vol ya 9h yo bika poto mbala liboso ba yoka na bango nyonso 6h ba comme déjà na aéroport kokoma ba komana gangi na ba passeport amonana te ayate eloko te jeune garçon panza déjà sango ti 10h ba comme ko bingana bango na aéroport ko bingana amonana te po ani poto eza volonté ya nzambe te na opesa conseil poto eza paradis te eza na bato mosusu baza na ba France baza na ba Canada baza na ba Europe aza ata na mokanda te akoka ata kobeta kayo te aza avantage te qui t'a dit que so oza poto okufa te mon frère ma sœur nani ayebi so okokufa te ndeko na nga tolukaka nini soka talelaki volonté nzambe alinga vivre vie na ye alinga vivre alinga vivre ne ka bien bandeko na nga vi bameka yango na brillant te ona vanda na mokie na oke poto toboyi te poto c'est bien est-ce que bobi ke mbongo poto eutaka na Afrique bazofuta bango toboyi te bato ya poto ba 25 000 ba $5 000 imagine toi bafuti o $25 000 ofuti ndako $3 500 1000 eke na temps su na consomme makamba kolia 1000 eke na makambo ya bana soko oza mayele totinda biloko na Afrique te soit soko tongaka te ovivre ndeni mundele aza motema mabe tomilinga bandeko basi mpe mibali tozomona vers même baindien nde bazotraite biso bacongolais surtout mingi communauté congolais tozokomipesa valeur te ozaka na besoin facha bongisa mboka buka mabolongo sambela nzamba apesa yo bible bibi sika nyonso toniatie epesamela biso nga priere wana nazanga yango te nazaka souvent na voyage nake na mboka boye na baka nzambe nde naonyata mabelo epesamela nga alors pourquoi pas yo mama penzo perdre ba vie na bino likolo abeba mokie po azolela alela te likolo poto ya risque eza na bandeko mosusu bavoyage na mona na otanga kombo te azalaki mpe moko ya artiste comédien aluka poto ayaka na banzela ngola oyo ntango ayeba kuta ye na gangi bakenzela mai yaya babarko wana babato wana bakosaka baloba verité te bagangi wana bakosangisa bino lokola basardine bato yaka kodinda na mai abika ye moko azalaka la seule fille abikaka ezalaka mwa mwasi wana na $10 000 na poche talaki motema mabe ya africain omilingi te tozokende biso nyonso bapoto banani bakotikala awa banani bakotikala na bamboka mosusu nzambe nalobaka nzambe na fo kozwa exemple lokwa ya mama Kalunga poto ya mama Kalunga bon dimanche na yo asali na ngonga komo kende poto ya ngonga lelo soko lobi akende Europe ake soko lobi akende Amerika ake soko lobi akende Canada akende place nyonso azokende mais azoko se sentir à l'aise na mboka na ye Congo nzamba pamboli ye ozomona esali pasi makasi esali pasi image okomona mama bazwi mwana no babwaki na kati ya mai bitumbe bimi bato mosusu bato baza ba cœur sensible bakoki te komona likambo ya boye bitumba imagine to bobunda na kati ya mai okima na zamba okima wapi zamba eza te bozaka bionso na kati ya mai bambisi mpe baozela bango kuna babunda tokoya tolia bango perte okufi sans tombe bakotala babetelo ata toke ebwaka matiti nde mokili elobaka bajour ezaka bajour ya bamort vraiment tosala conscience na biso esala toza na besoin toke efuta banyongo ya misu se concentre soki ozalaka moto ya basentiment kata basentiment tala age tala famille ozomona tala age tala famille okomi ndenge nini okomi na niveau nini ozaka badistraction pamba alors soko lingi poto yeba ko gérer mbongo no kende poto ya bien kotsa visa yo moko landela ba démarche et que ça la biso bien makasi. Vraiment, merci beaucoup. Partagez, abonnez-vous massivement pour que vous jamais dessus. L'analyse na baki na otikate, na la grande découverte na otikate, na koya ko beta c'était makasi. Bande ko na bino bat boza libanda. Toza mayele to fongola misu. Ma ezomela batu, ma ezomela makasi makilizo tanga di jour au jour. L'étranger bazoza mitema mabe biso nde ba congolais tozaka mitema malamu to yambaka mutu nyonso na Congo batuna na ba mutu documenté pardon ezaloza indien oza chinois ozaloza nani ba chinois kutu nde bakoma kokonza ale biso na ba mboka ba étranger toza maltraité ba traitaka biso mabe makasi toza mayele bandeko basi pe mibali abonné